You
parti ya leloko yenga lisusu te po meilleure agence Easy Cargo emonani ye. Na service local à import et export, transport groupage, air cargo entre États-Unis na RD Congo. Wana boza komuna eza chargement à partir ya États-Unis. Durée pour na marchandise comme à RD Congo, précisément na port ya Matadi. Kaka 45 jours ya pamba, topé 1 mois et demi aux 8 matières mokoka. Fiabilité et rapidité ya boye, ezala na noteo. Oh, agence États-Unis RDC ezalaka pasi Easy Cargo de solutions. Pozwa adresse oyo sur l'avenue Kabambare en face ya commune ya Kinshasa. Et bongo bino baza na États-Unis d'Amérique, bozwa ba ville neti oyo Kentucky, Ohio, Chicago, Iowa, Atlanta, Michigan, Tennessee, Louisville, Lexington. Pona kotanga kaka oyo parce que eza ebele. Pona bino boza na ba état mosusu bobanga te to assurer transport na bino. Bokoki kobenga na numéro oyo 513 418 73 61. Easy Cargo. Merci pour Sungi ba Congolais.